En vidéo ordonne au peuple de sortir dans la rue le 7 août pour chasser Joseph Kabila. Mais l'IDPS lui propose à la population de ne pas sortir le 2 jours suivants pour que le Banamoura puisse tranquillement ratisser la ville et récupérer tous ceux qui auront répondu à l'appel de Mwanda Semi. Savez-vous pourquoi le vieux Tshisekedi n'a jamais ordonné, même une seule fois, au peuple de se soulever? C'est parce que les PDG et les directrices financières de ces partis sont en réalité le même que c'est du PPRD même. Même le pensionnaire du CNPP l'ont déjà compris. Et c'est ça la maman Kambo et ça la qui le mardi le 8 août et bien qu'ils à la ville morte il y a un rassemblement mardi et mercredi basengi papa maman vanalanda pour été mboka et ça malamu te bo bango balingi to kende na élection en novembre 2017 na gouvernement en place va boito qui est na élection de 2 lobby le 7 août Congo et Ningalaki quelques communes il y a ville à Kinshasa na Congo central kuna na Matadi Boma donc bato so Ningalaki parce que ne moi lancé mi debout Congo congolais Rwanda au Rwandais mais Congo congolais Rwanda Rwandais to monika biso nde basoda na biso bakufi na bande ko na biso batiki biso to moni Rwandais mo ta kufi ezo sala pasi mingi. Bonjour prophète John Gefa. Bonjour maman, bonjour Balanimbo Kanyoso, bonjour RDCP, bonjour Mbandaka. Bato bakufina na mawate. Maman, est-ce que mbo bato bazo kufa ngana ko nsengo ndenge nini na yo moko? Corps humain sacré et pas yanzambe. Comment les gens voient bazo mona bato nzambe. Tala, Bible les hommes dans la Genèse. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Bible c'est lui qui détruira l'homme, moi Dieu le détruira. Et parce que toi Moutou a une image yanzambe. Ce que vous luka Moutou, au monde yanzambe, Dieu ne se voit plus. Hein? Pour voir Dieu, il est en ressemblance à l'homme. Et quand vous détruisez les hommes, vous tuez les hommes. Hein? Aux autres poignardés, Nzambe. Vous avez vu dans rébellion kota ki ao. Mobutu na malade. Pauvre là disait Kabila na Rwanda na Buganda ba kota ki ao. Bakomina na Kisangani te, bakomina na Kisangani te, Mobutu zonga ki na malade ao na abetaki discours. Aloba kini. Alobi au moins poignardé, ba tsenga mbeli na kati na mipanzi na ngai. Parce qu'il y a un souci à Congo. Attends, Mobutu, ma belle, moi, Mobutu. Pas jusqu'à ndenge toza lelo. On m'a poignardé dans mon dos. Hein? Do ya Mobutu ya ba Congolais. Hein? Mais pendant Mobutu, n'est allé pouvoir. Et qui ont poignardé Mobutu? Ce sont les mêmes méchants qui ont aujourd'hui avec Joseph Kabila. Ce sont les mêmes méchants. Et puis même scénario ya Mobutu. Ils ont continué. Na kozana mawate na wana sengo ndenge nini. Nazo lela mai na miso. Ils ont quitté la ngai. Lelo na lalité. Hein? Pona mboka na ngai Congo. Pona mawa ya Congo. Tokosuka wapi na suki wana mama le dozaki na sembe tuto zaki putain ngubulu bandaki na dai ko sambela nzambe parce que na tango ba difficulté de bon de pas nzambe na ibaki il aura toujours des baies de sang et baies de sang quoi dans la ville à Kinshasa hein et quoi dans la ville à Matadi et quoi partout. Et puis partout en fait John Gefa par rapport il y a marche au Makambo Banaki depuis semaine passée le 31 juillet 31 juillet au Psoto Ebaka 2016 au Kondo Etienne Tshisekedi à Télémaka na boulevard Triomphal à Télémaka Lubaka meeting naie au Mbutu Pezalaka na meeting wana 31 juillet au Tomoni ba na biso bandeko na biso balusha pe balingaki basa la marche au marche wana ezaki corrompu par le gouvernement Tshibala. En fait prophète John Gefa tant à la liste politique à Boka Congo pe molobeli ya ba congolais. Dans la liste politique, je suis pas non. Je ne suis pas politicien, je suis un prophète. Prophète de la nation. Non, pas de la nation, c'est prophète du peuple. Nazali pour un peuple et puis nazali pour une église. La mort de Jésus, nazali pour na boité. Maman na quoi biso eloko moko maman journaliste na ligne na mituna na yo. Mingi otuna ngai parce que vous avez une réflexion mo makasi. Lucha on a passé la marche et le gouvernement Tshibala a sali corruption mais oui Tshibala peut continuer quoi tant que Tshibala continue quoi est-ce que Tshibala continue voie normale si on donne une voie normale hein na ba corps oyo ba signé qui y a le 31 peine encore il y a 5 ans premier ministre Akobima na carte il y a IDPS on a bien dit ce n'est pas rassemblement mais balobi na IDPS hein na carte IDPS on a dit parce qu'on focalise ni papa Tshisekedi.
Tshisekedi il est mort. Nani remplacé Tshisekedi Chikoy. Ezali moi na Félix. C'est au lieu gouvernement, na pouvoir central, na o président Kabila, ami ben na musu na mutu ye moko. Président Kabila ben na mindondo musu ye moko. Azoka ba conseiller wana. Azoka ba tambutu wana. On va conseiller Mobutu. Alors quoi Luka Félix Tshisekedi. Ba solo na ye. Ame ma transition. Ye aluki angote akoti ya Tibala. Oyo Tibala ba révoquer ye la carte na IDPS. Il n'est pas bien. Président premier ministre Robima tout juste à IDPS ba corps ba signaki. Mais président rassemblement Rodmanini, président il y a CNCA, donc c'est ça, c'est ma fou, je suis pas la maman. OK? À Kobima na carte il y a rassemblement. Qui est vrai rassemblement? C'est pas rassemblement dans l'Ingakoy. Pourquoi la tricherie? Tout le bateau. Pourquoi la tricherie? Pourquoi vous coopérer dans le bateau Malamouté? Dans le n'importe quoi. Au moins, conséquence, c'est tricherie. Au moins, il fallait dire maintenant, président, il y a rassemblement. Il y a véritable rassemblement. Mais rassemblement véritable. Ils ont dit, oh yo, ils ont dit, Nakatia, illimité. Triomphal. Triomphal, on est quoi, Nani? Député, mon co, au Konji. Député, mon co, on est quoi, Nani? On est quoi, Pesakate? Il fallait dire Makuna. Tant que va bien se passer copie na bango, mboka isuki wapi. Mais tant que ni chip na chibala à côté de la corruption. Il y a quoi ça nani? À cause de corruption. Hein? C'est lui qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Hein, maman? Mon tu as l'homme m'a sangouté. Okobuka matembele ndeni. Yango moni face à copie na parce que avec le gouvernement na yé, mais est simbité. Et tout mboka zo sinebe ko sinebe. C'est ça le problème. Faut dire la vérité. Moi, je suis église au milieu du village. Je suis un homme de Dieu. Je vais parler la vérité de la part du Seigneur. En fait, John Yefa, Tomoni, Memonasemi, Ponayo, tant qu'un homme de Dieu, la mort de Jésus, prophète Anzame, prophète Akolo, Ponayo, prophète John Yefa, Alinaye Banan. Est-ce que les Moindasemi, Azara vivant ou Akoufa? Moindasemi, Azali très vivant. Ah bon? Et puis Moindasemi, Azara côté Naba Congo, côté à frontière et Angola. Il est vivant. Azar vivant parce que c'est ma conférence de presse naïe. Mokili, obi lelo télévision. Tena sozi na été. Obi mokili lelo. Soki monase makufa ki gouvernement na ko ba monase makufi. Monase mazali bien vivant. Et puis action nyonso so sala wana monase mi azali en tête na yango. Na landa ki vidéo na ye, obaki ozuaye. Obi lelo mundele asamisa mokili. Même téléphone na yo ko sala émission ma téléphone. À Sangsa Mokili, même na quoi reculer à son modèle menaye et kozwa et koleka, hein, moi na c'est mazali très bien vivant, pe à tout ça la action na. On va dire qu'il faut par rapport à Makamboleka la Kilobi, ma bande de sang écoulée la Kinshasa Makambo. To ya dollar et kiti mais to ya criminalité zo matara c'est comme matara ka Kinshasa. Bana bakufi. Après Bon, maman, je peux te dire quelque chose. Oui, moi, dans mon cœur, ce que je me suis dit, Congo, je Congolais mingi. Congolais, fungola miso. Derrière la Lobaka, je ne suis pas pour ou contre. Je suis église au milieu du village. Je crains mon Dieu qui m'a établi comme prophète, qui m'a donné la parole prophétique. Et de revoir, de regarder les choses qui sont cachées. Maman, pour la $, pour ton compte, on a mon assemi. Dollar, on a quitté combien? 15 500, 16 000. Et qui dit? C'est quoi, il y a moi qui dit? On a biloko qui t'a ndengeni. Alors, si le dollar est quitté, il y a solo. Pour eux, on dit mais la pouvoir. Pour nous, on dit mais la pouvoir. Vous avez pas perdre. Parce que on dit mais la pouvoir. Yo zali maman, yo moko ozali journaliste et investigation. Ndengo voya o tamboli et puis ozalaka place nyoso makambo zalaka ozwaka bilili na makambo nyoso. Oyebi dollar ngo soke kiti. Biloko na marché kiti. Alors biloko na marché kiti. So dollar est kiti, transport est kiti et kiti. 2. Jamais na mona dollar est kiti na mboka na biso pe biloko kiti. So dollar est kiti na mboka na biso biloko tika stable. So mati ba matisi yango. Économie ya mboka, ministre économie, botika ko sala ba théâtre, soki boko kite botika.
boutika kosalaka théâtre et puis jamais nayokaki apesa abenga baentreprise économique wana baentrepreneur wana dollar ekiti na se to na ngai bo ezalaka te mboka ya mbutu mboka ya loyenge mboka oyo kaka chance eloko pamba tokamati yango rôle ya gouverneur de la ville il doit donner des lois na mboka na ye na ville na ye na moni boye lelo za boye oya bango loi pesaka bana we mama tikana loba nzambe nasa congolais quand même je suis congolais maman tikana loba maman ezosala na pasi na motema nanga sikoyo nani bomba na kufa naza paso bilamba natika mutakala sikoyo internet mo nanga pone bala pona Congo nanga komi paso bilamba pona Congo lazare te tikana na loba mama tikana za libre mo na Congo tikana loba alors jamais oya ye loi na kanyama ezaka ka bana moto basala te na 20h bakanga yango basala yango lelo bana moto pe 20h basala ka te to ya criminalité ezandenge kanyama pe mal même kanyama pe c'est parce que mi be ko wana ezandenge ni mama to bima resu na bandako te na ba 20h 19h na bandako baso kata bato bambeli banini gouvernement et la police ezo intervenir te soki makambo marche ebimi bazwi minduko bataka bato to pourquoi pas bakulu na basala bakata même basoda biloko basalaka réaction nango te mboka ekufi mama mboka mama bago mboka ekufi ekei pamba alors mama tosuki wana tokendaka mwana semi eza mawa mingi mais le mwana semi akomi opposant donc Kabila na pouvoir lobi mwana semi azali mota Kabila ah bon nalandi mwana semi ngai moko tabati ko embrouiller bato peuple congolais on nous embrouille bazo embrouiller biso makasi yoka mosako ninga zoloba bazo embrouiller biso makasi mwana semi na yokaki azana ba Congo alobi botika Kabila a gouverné les sous 5 ans les sous. Assis ba projet n'était Mwanasemi les sous a zone na parlement va destituer yé. A comme contre Kabila. Oh avant tika makamana loba il faut Kabila pesa 35 millions de dollars. Yango na tuni na Mwanasemi. Na tuni opinion nationale et internationale. Accord nini oyo ba signé na Kabila ba accord lyonnais. Oyo peuple yebi yango te parlement yebi yango te aluba. Yami bale oyebi la kopesa mwana semi lokola conseil omoni ba mort tout ba salaka wana parce que mutazali sacré suka na ba CPI Bemba abunda bitumba te Bemba akatsaka na bangite troupe na ende kendeki lelo Bemba azoko sibir na CPI bato nyonso bino bozoboma bozo na deux tribunal ya Nzambe na tribunal ya CPI. Comment expliquer mwana semi ye kaka abukaka bato na prison ye kaka saka ba marche ye kaka misaka bandika ye kaka lelo ba mort tomoni lobi yao mwana semi bon siko soki mwana semi azoko linga ko pouvoir mais azongo na logique mais tala okana bisabino bokanisa te ke biloko mwana sema zo sala kolongola Kabila na pouvoir lokuta lokuta akolongola Kabila na pouvoir te papa mwana sema zabe pion moko ya kata majorité ouais osala bulu yeke sima ba proclamer état d'urgence toza pembeni na état d'urgence toza pembeni na état d'urgence aza pion moko majorité maman azo utiliser ye asala mobulu kaka bote na ba sécurité ba kuluna yokana soki mwana sema lingi pouvoir tango ya bimaka akomaka na parlement te akomaka na primature te akomaka na présidence ya république te abotolaka ata commune moko boye te nde tokaka na Kivu ata commune moko te ayeka bulu yeke abobi mama ya Zando bulu yeke et puis na major wana bato
bato bazoleka na bango major otiki famille na yo toboyi te mosala oyo au prétexte serment mais il faut mona bato ni bozobunda na bango bozobunda na badiable na badiable yo ntango bazoleka na bango na calmement basali eloko te yo ozwaki gaz lacrymogène obokela bango mpo na nini bango babetaki mpe lisasi to mérite bazwi kaka nzete moko bazali nango babetaki na mabele webu epasoli major crane oyo tomoni yango wana mais papa ya bana bozoboma mutu papa ya bato responsable kaka dans le vide boye epuis yo papa major esika okufi esika ozala kuna na morke makambo ya ndenge wana yo ozomona bato bavandi yo kati yo okoma général yo kasi okolibere mboka oyo okanda kati na yango mboka ekomi na mbutu esili kati na yango epuis tolobi boye mwana seni soki olingi pouvoir yango ndenge ozokende boye bandika ndika eganya eloko te ndika eganya komba moko te ki sorcerie mpe edeloja moto na pouvoir eloko moko te yoka nayebisa yo eloko moko nakoyebisa bino baolanda ndenge moko namonaki batapoto bapuyaki mona 5007 fin d'histoire tout cela tout ça koapuye toboyi te eza logique mais marko azoya apuye bato bakufi na bagene oyo babetaki masasi yobi akosoma biskuit ya mama na ye akufi kaka boye bamoro oyo bakufi ebele mama zinayebisa yo bamoro oyo bakufi ebele epuis na bamoro wana abotola ata mwanasemi abotola ata commune moko te mwanasemi parlement yango eza vide abotola ata parlement te abotoli meme glm te RTNC oyo akomi ata kokoma te présidence de la république asimbi te mais ce sont des aventuriers il fait des aventures bino bapartir tala Mobutu alongwa awa na bandika te alongwa awa na makambu te na mabele te Mobutu alongwaki mbila ngala mongala te oyi mbula so batuti mbula papa siko ndike elongwe biloko ya makambu bino balakisa na yebi te obengaka nini siko babiso benga makambu wango wana soki asali boye abimisi moto pu emane makambu wana abima na yango te Mobutu azalaki délogé par AFDEL complice na peuple soki AFDEL ayaki na Rwanda na Burundi na Uganda soki ayaki na bakikikikikikiki te mbala Mobutu alongwa na ye te oyo wana ezali baventure oyo bazosala bakomporte eloko moko te na conclusion azali motu ya majorité azosala bamanœuvre na ye pour que état d'urgence ekota état d'urgence balongola yango 5 ans état d'urgence président koza militaire premier ministre militaire babourgmestre nyonso bamilitaire bagouverneur nyonso ya baprovince bamilitaire babengo état de siège état d'urgence ememakaka 5 ans kina to stabiliser pouvoir carte na bango batikala suka ngwana bazotiki mwana semi ce que je te dis boko comprendre ngai te mais boko comprendre yango parce que soki mwana semi azalaki na droit azwa pouvoir akolobenga na Kabila kuna akokende na GLM kobenga na Kabila akomaka kuna alors à quoi c'est sur les aventures pamba les gars na tanga Mobutu baibu ba tout cela pour comprendre peuple congolais et bateau bazokufa peuple congolais azokufa na kile na bango ezo na mboka wana ba libela mboka na kati ya bandika na banini te et puis il y a un processus ce qui a dit ko libérer Congo solo et processus des âges à son rôle à côté à chaque candidature na ye ba voter soit comme président soit comme président mais malgré que le cadre na biso ezali ba embrouillement embrouillement pour faire John Gefa au lieu que o appuyer devant la biso congolais les monasemi yo boy ko appuyer les monasemi beaucoup ngolengi CCPI bango basimbi batuta makambo lekala kilobi na ngirengiri na viki mbongo ezaki les monasemi c'était nos policiers ba PEM police militaire na benga ba PEM police militaire t'engi bien Pourtant, il y a des police militaire. Police militaire. Bango ne muntu mona batuna ba biscuit na ebande kunanga. Azolanda bango ne zala ramloye nge kaka ne bazo ya moni batuna ba kitenda rouge na mutu azolanda ba comme na veni kimbongo a glisser na terrasse mona ko na terrasse choc wana lo ya motema ba mongo police pe mona tango bande ko yamba mongo ba pe mona basali nini abeti mona bala liboso bala mibale abeti mona ndi mona kufa ki na kati ya terrasse bongo ba rosimba balobi o moya ba simba ezate parce que ndenga kufi bongo bakangi eza infraction souci to ezala wana ba policier ba vandi na bango kimia
il y avait un jeune garçon qui sur place wana babeta ke pe bad na likolo ande ko kimisa biloko na e ande côté ka jeune wana bakangi au lieu que ba pese na boutique ya kufi au lieu que ba pese traitement ba lobby que Alex a encore des lecteurs ya uta ki wapi en fait jeune gifa ba musu ba uta ka kingasani ba masina azola koteka la commune moko po ebi que commune wa déjà na mesana peut-être à cause de ça lui oublier carte de lecteur au lieu que congolais pesa ndekono congolais traitement liboso mozolo ba na kangi yo na passe ya balwana est-ce que police na biso ezo comprendre makambo bazo l'auto kaka bazo ba komi bango nyonso bapeure bakomi kobanga ndemo na scène. Non, police ezokende na mbutu to condamner ba tel acte na police militaire un jeune pourquoi betaki bana bato na scène masasité et puis na mona oui na mona bato na scène bakufaki bato bina mona scène bakufaki o batie bitante ba lalaki bakufaki mwana wana jeune azolanda eko kata vie boye kokata vie boye na ba spectacle na bango et puis Congo tolobi boye Congo tozokufa ebele nombre ba tokufa na Congo comme ba 16 millions oyo bakufi et l'équipe même guerre ya 40 à 45 et l'équipe même guerre ya 18 combien 14 à 18 et l'équipe même continue kokufa kaka boye na ba pouvoir oyo eza illégitime ndenge pouvoir illégitime donc kufa et puis to condamner ba tel acte wana yo la bika congolais wana to na congolais wana to solo bela congolais mais sikoyo congolais na kufi wana non ngana boy mona sene pour la congolais te ba congolais bazali ebelé action azo sala moi je te dis azali complice na pouvoir il est complice na pouvoir parce que na kolobabo a complice na pouvoir pour nani a la mission na yo ba yokana ba corps na bango a complice na pouvoir pour nani tango mama wenza kufi zanda kufi ministre intérieur vice ministre intérieur Basile azo kize IDPS kize c'est Jean-Marc Kabundi et pourtant ngai nazalaki na kendaki na zando wana touche na batuni bato bazalaki wana te na kendaki ko luka mwele ko somba na komi na zando na tuni non na tuni bango le kamoni le bagai ba bato na bakoti baluka lieutenant colonel oya zando barateye bake balata ine na ba zambala ka ndeto ngona bango bazoleka na ba TV wana otomona ki bango ba zambala na ba signe rouge bazali 4 personnes tango barateye bakei na zando bakoti na bureau ya mama wana tango bakoti na bureau ya mama wana na nebisa na funga bato suye loko musu wana batala to banga nzambe futo baka makambo ya solo to lo baka yango to zo ndimela mutu te on va dire la vérité tango comme na bureau ya mama na zando mama bima to tumba bureau mère boy parce que mbongo ezali ebele bakutaki par semaine na zando ala 1 milliard de francs 1 milliard de francs personne sikoyo mama ayi mama babondeli ye bapeti bazali pembeni na bango mama bima batumbaka babombe na bango ebetamaka na balimeti te so babeti kaka boye pouf batika boye pouf eleki bima to tumba ongala kobima te akamati telefone tanga linga benga bi yo la sakata na biso bapanzi mere wana kana bomona ki major wana apanzanaki ba esili ba lokoti ba bendi mama wana te batike di banda bato ba ki kata nazaki na dete nanga batamboli ba mwana se balobi boy bola nda biso te ba okanga bino ba bino pamba biso ba koka biso te ba comme na quelques mètres ba simbani boy ba limo ba kei mais ngai na zoka moi Basile azoko kize un ministre ou un secrétaire secrétaire général IDPS pour bâtir à moto yo connais ça maman il faut to funda de Basile to funda de Basile na tribunal ali abiso ba mbongo o ya kosa biso ba soina ye appelle ça te muta kolandeta mais to funda de Basile wana to fundi régime ya bango akoma muta Kabila kanga nani mama zira bisa suka balimba kangani boy balimwe bakei alors nayo kasima ote botika papa oyebi makambo te ma internet za la vérité te o botika mama na kufi parce que nini Zoé Kabila alinga koteka parti ya Zando mama wana aboyaki nde atindi bato baboma botika likambo sikeza te botika papa to banga nzambe ce sont bato ya budi ya Congo
nde babomaki maman. Ce n'est pas Joël Kabila. Ce n'est pas Zoé Kabila. Ce n'est pas lui. Oh, maman, est-ce que la vie administrateur Pamba Yazan Motoko Alek ya président Zoé Yeye ya lobby personne ne sait pas ça. Ah papa, maman, on a signé Roboy. Motoko Zoé Yeye ou bien Jeanette Kabila ya bon. Maman na ABC yo, la autre partie on attaque les Libanais. Est-ce que Roboy jamais ba la pouvoir ko simbaté, a ko pesa ma passer. Et puis maman na Roboy ya battre yango ya zanan. Kimbuta nyo mutakobo yango mais non maman na beso ke besoin ke ba kimbuta kolenga boye pona a sauvegarder pouvoir na bango et ça mensonge bato ba bomaki maman wana il faut dire la vérité bisungana mutu na nzambe il faut na ba bosembo na banga nzambe pongai moko na sali banquette ezali bato ya budi ya Congo alors bato ya budi ya Congo bobomaka bozotika kimbuta zotambola bozotika Basile bozotika premier ministre bozotika président de la République bozotika bato nyonso o bazale belé o ba conseiller mais bozo maka ba moyibi o lenga koy bozo tika bo lenga koy azo panda bo ba Roger Lumbala bazo yenga boy bozo maka ba petit peuple administrateur à Pamba aza même bourgmestre té aza même député té aza même ministre té bo ate vinaye inutilement bona ba saboter les angatina et ça na sens mon côté aliro bango ba kene kati nango je vous assure Boudia Congo a conçu pouvoir de mon côté. En fait, John Gefa, Boudia Congo, on peut même tant que Tozano Anna qui pourrait John Gefa, place les Kamboisami, Tozomona tout le temps, Bazocha, Basoda, Mamadou Dala. Pour nous, faire John Gefa. Est-ce que Basoda, Mamadou Dala, été pour. On peut pas jouer poste, Basoda, Mamadou Dala, qui est dans la suspense? Les policiers vont tirer les bateaux. Ce sont les militaires. La garde présidentielle. Oh, ça va sabotage. La police, tout le monde a appelé dans mon bout. DSP, on va tenir la gendarmerie. Or, c'était des DSP bien formés. On va sabotage dans le bango. Même mon tour a bomi, il y a eu peine pour lui. Par contre, la mort, la garde présidentielle, on va peine. Donc, on va qui se va peine. On ne sait pas. Parce que garde présidentiel rôle n'est que garder pouvoir et président de la République. Quel que soit l'armée Tombou qui va être fidèle pour la l'armée. Ne jamais trahir. Garde présidentiel, quoi est le président Kimi Akei. Mais si on a Zali Bakobunda, juste qu'on tient un avion, jusqu'à l'aéroport, qu'on tient un avion à Kimi Sié. N'est-ce mais quoi? Basoda Mamanda Bazalia, Bitouma na Kivu, Batuma Kivu, Bitouma na Beni, Batuma na Beni. Pourquoi la capitale, et ça a été Monte Copelao. Nous avons vu en tant que l'homme de Dieu, après le 31 décembre, parce que aussi Monte Copelao, il y aura plus de morts. Au moins, il y a Koufina Kassai. Bon s'attendre, Dieu m'a montré, il y aura les bains de sang qui ne sont plus que Kassai. Plus que Kassai. Il y aura les bains de sang, ceux qui vont faire sauter. Et puis, moi, j'enseigne. Avec pire à pouvoir parce que le monde et le moment avec sa pouvoir exacté. Ça fait John Gefa n'engolo bikara makambuya ne mona semi tozo à côté à de la biso lenga ko Joseph lenga ko rassemblement elle triomphale la conclave opposition et ça maki na Genval la Belgique en 2016 le 8 et le 9 juin Joseph Kolenga ko a traité qui Joseph comme des microbes. Mais le Tomoni Joseph Olenga quand il a connu Goliath Sikamora la président a connu au président Sensei la démocrate et la démocratie, liberté d'expression. Mais oui, la lobby ça. La lobby. Voilà. Joseph Olenga encore. Donc moi dès que les opposants au Congo, les vrais opposants c'est Etienne Tshisekedi. Tous ceux-là ne sont pas des opposants. Même Félix Tshisekedi a commis cause à la manipuler par Babindele. Maman Yokanabisa, merci beaucoup parce que la maman m'a posé la question maye. Naïbisa Bini. Au Congo, il n'y a pas les opposants. Il n'y en a pas. Tout en a, bazaba coopérant. Et puis, la carte il y a opposition à Congo. Et la pépinière, il y a majorité, mais toujours c'est la PPRD. Si on a
osali ba poste yango bu tomonaki makambo wana Mobutu tomoni mpe makambo wana Joseph Kabila ngai nalandi na corps ya Genval bakendaki réunion nayoki te koyoka olenga nkoyi il prononce les vrais problèmes de Congo c'est Kabila. Moi Kabila microbe mais azali malaria te mais ngai nakotake microbe pour la malaria et se manifester na kati ya nzoto ya moto te. Aujourd'hui olenga nkoyi kope ya Tibal kope ya présidence babende na 500 na bango wana lelo olenga nkoyi il ne doit pas parler à Kabila. Ce sont des farceurs olenga bamongo baloba yango baengela nkema engela etafi ozoka bazo préparer makako babeta lisasi makako bazo préparer nzete tawa ke raté bolenga nkoyi bazabu pouvoir nyonso koya même Kabila koyi olenga koya joker akosala su makambo ne wana et Congo a besoin il y a pas traite le quoi bolenga nkoyi te ce sont des grands traites les lois na 500 à côté wana et là on est malama kozwa moi je te dis le quoi a soif de pouvoir à pousser sur l'élection en 2020 moi je te dis pour y aller bakaya yolenga makasité ce qu'on lenga quoi qu'il est fort parce que Kabila est ko lenga nkoyi te tu sais que da kufina si un père dans Congo vous t'as fait un père on ne blague pas avec le pouvoir Kabila est ko lenga nkoyi te bon lenga nkoyi ba zoka ba pion ya Kabila parce que afinga elobi a récupérer basingili afinga récupérer les loyo olenga comme autorité elle n'a pas ça qui met en boca mais dans mon propre tu sais que la carte rouge bato ba kufaki hôtel ya mort ya bato zakine c'est olenga ko pas comme qui est fatigué alors que sur commenter ouais bato ba bimana balabala ba benga la Kabila nani et ça olenga koyi c'est olenga koyi et puis yango justice na mboka na biso ezate na ba mboko justice ezali démocratie ezali avant ba tina place de wana ba bien ozana makila dossier judiciaire ba olenga kota ba dossier judiciaire plein ya mbama makila bato na boko naye mota makila na mituka ya bato oyo ba bisi ya somba ya 1800 1800 bisi nyonso ekufa amelala ekende kaka ndenge wana siti très kufa amela balari kaka boye mais bazotika motu ya ndenge wana parce que l'habit de pouvoir bazo tient la tête il y a 500 donc le président de la République c'est lui c'est lui après président de la République c'est lui le vice-président toi vice-président de la République olenga koyi akoteka mboko iti olenga koyi akoteka mboko oyo kokende ba mindele nyonso ndambe kana Rwanda na Burundi na Uganda oyo totika ndambo nango ekene pa mindele olenga koyi wana pa bato baso ba ite boko oyo olenga koyi osomona mais soki yazo continuer na biloko nazo sala kati na yango oyebi biloko apesi wa na parlement azo siéger wa na parlement deuxième institution ya république au moins ben nga zawana olenga leki aleki na pouvoir c'est président vice-président nango be zawana na injonction ya ko injecter olenga ko ite na ba corps ba signaki na place olenga ko ifale la vraie leader le quoi père Tshisekedi oya kufa ezo te oba coopéra tu le mbako coopéra quoi père Tshisekedi afandi wana alingaka même mboka na élection peuple congolais et dans la théâtre la bango na te quelle demande du peuple congolais amener les gens à l'élection. Est-ce que Olenga Koyi il amènera les gens à l'élection? Un coopérant Kabila bomimbo Kabila bomimbo kana bato belé il est un coopérant pe Chaye ako Chaye mboka ako Chaye a Chaye rassemblement panzi papa soki yo oya copine yo au Chayer, là, on appelle ça un bon gazani. Chayer, non? Azali, par contre, rassemblement. Nana pandé au rassemblement. C'est un engoy. Nana bimisi briochi bala premier ministre. C'est un engoy. Un Chayer. Bon, tu es vice-président de la République. C'est pour tuer toute la République. Et nous, biso, to kondima yango, mokolo moko te. Ba même à battre l'élection, abouo, bien.
Bon, on a fait une élection de prophète John Gefa, après ces 3 mois, il faut s'enrôler la ville à Kinshasa. Tout le monde est là, député, membre, il y a opposition, majorité, il y a communiqué, banderole, le peuple congolais, allons massivement nous enrôler, mais il faut dire aussi au peuple congolais. Oui, bien, maman, il y a ça. Galates 6, 7, on sait pas qui va faire dire. Au moins, il va souki muso bato begosika. Au moins, il va souki aboye, il va souki muso begosika. Basaka na nzambe te. Basaka na nzambe te. Au moins, il va souki muso zala aboye. Et gosika na moto. On va dire nzambe azotumba, azotumba. On dit que dans le susu. Hein? Au moins, il koba. Koba nyama makasi te. So ikobo sali boy, asali boy. Kamera talanga yawo. Soko sali boy. Koba tiki koto. Abela ngo fumangani. Comme na ngo fumangani ti. Siko koba soko sinda bambinyo so boy. Soko yo chemo sapiwa na so ati be esili. Ole na ko yakeba. Akeba ne wo mema Congo. Congo ya ba Congolais atika ko mema Congo. Oyebi kasa Lumumba. Lumumba même marqué indépendance la brutalité. OK, il fallait que Namindele na mayele même beaucoup Congo est développé. Na poste à pouvoir à ça il est assassiné. Hein? Ndenge bo lenga ko ibazo sala makambo na bango wana. Un traître, un chaillé. Un chaillé déjà rassemblement véritable. Abimisi Bruno Chibal. Est-ce que c'est Abimisi Bruno Chibal? Makambo Simba. Na sutuwa. Aujourd'hui, on a fait chuter, tout le monde qui a le peuple na Rwanda, qui a bateau, mais même si on a embouté, Paul Kagame a briqué 3e mandat avec 98%. C'est ce que aussi le RDC attend de Joseph Kabila avec le 3e mandat. Kabila même a tiré à 3%, attends 2%. Je t'assure, tu as entendu. Marielle Nanga, Moutouna Bango, à ça, Patricage n'est pas peuple et pour nous insulter. Il a travaillé 19 ans de pouvoir. Fatika mboka akenda kimia na boboto nesengo boy bakoya sima babakisa kombo ne kutambola mais tozobo ya ba face kombo ya président Kabila na musala musene na sana Congo so ina bible na mingambo mais il a travaillé aussi Kabila sali peko nana tonga ba ville nyonso ya Congo c'est Kabila Mobutu tika biso na loko Mobutu tika na boulevard ta mokote Mobutu tika na loko mokote. Mais immeuble ont monté, c'est Kabila qui a construit. Faut que nous maman le grand mouquet. Dans la moto Kabila té. Pour mettre ma bangate parce que nous avons une vérité. Pas bien on dit Kabila va tenter combat Kabila té là c'est Kabila a construit qui n'est pas seulement moi amélioration que c'est Kabila. Mon bout d'attirer biso boulevard té. Nzela ni mokobo attirer dans boulevard té. Kabila sali yango. Et puis Baba Congo partout, on a marqué, Bazaï Kolia, Kotungisaye, mais quand même à Salaki Mouké. Mais tu es bien Zokende. À résister le soutien, parce que le peuple est beau, le peuple est lingui le soutien. Oui, moi, c'est Nanda. À ton sommet, il meuble, soyez papa, à Ini, à Boyo, même au sommet des avions, au trône à Tamango, à Kolingali, sous thé. À Keneropema. Ozola nanga mama atama kembesa ba ngolinga pe suma kembesa ba su de abude asili ça abude ma kembesa ça on dit suma kembesa ndengeni ça abude ça c'est pas facilement ozomona ndenge to zakati na yango alors nakopesa peuple boy Kabila président Kabila en tant que l'homme de Dieu na pesio conseil mingi au moins bato bazingi ce sont des traîtres. Bango nande bazo tinda ba biloko na yo ozolo babu eleki na internet bango wana. Et puis aux armées té. Armée on se ba traître. Aux armées la police té. La police se traite. Même le garde présidentiel na otia motema, c'est ça aussi les traîtres. Bana bande ko la bango ba cité, ba communiquer na bango, ma kambonyo so yolo ba. Abi directeur cabinet ko so na ibu. So ba zongi na ndaba. Abi sa mwasi na ibu. Kaka bisi mwasi na mwasi na bisa ndeko na ibu. Ndeko na pas bisa ndoko na et panzani. Maintenant, il n'y a pas le secret. Et là, ma casse, il y a un président, même bateau l'élection. Au kamatabotage, Babylon, Kowana, et que botte la yo, et l'autre, il y a malamouté. Et puis, il y a un appel ça, Bible, Somme 33, verset 16. Ce n'est pas la grande force armée
qui garde les rois. C'est Dieu qui les garde les rois. Hein? Alors, ceux qui nous ont mis à Boy, quand l'armée est retournée vers eux, l'armée a tourné vers Mobutu. L'armée a un peu à yo-yo. Le mouvement ça a noté. Soulèvement à bout, Bako, Baluka, Namindu qui contre yo. Nazo Ebiso en tant que Moutounanzambi. Et je te conseille, en tant que l'homme de Dieu, Tikamboka, même à battre l'élection. Donc, ils ont la Kenya. Au moins, les caméras, quand on a dit, qu'est-ce qu'on a donné quand on a dit, même on a pas perdu. Attendez, Pignon, secrétaire général peut perdre. Là, Pignon, arrive, moment, Pignon. Monter ma bocha, c'est plein de sous. Entourage aussi, my force, na yo. Bazokin. Dans le monde, Moïse Katou Baké. Bendou Baké. Japonais, on a ni. Ouais, il présente parlement, le ministre, Daniwana. François Mundele, wana. Chichi, ne sais qui là. Ouais, Bandundu. Moi, la Kamitatu Baké. Oh, il y a qui conseiller spécial dans l'affaire sécurité. Il y a comme une oyo, nini oyo. Ce que mon nous était à l'Ikem. Bana bazokoye, yeba l'Ikem bekokoye. Hein? On est aux Awana. On a kayo Nzambi. Hein? Na maman Olive. Hein? Na bande konayo. Na bana na yo. Je te conseille. So kanisi ba généraux na yo, ba ko bundela yo te. Ce qu'ils ont fait à Mobutu, il va faire aussi avec toi. Hein? Ils le feront. Ah, juste, même ma bateau, l'élection. Ça peut conseil pour Félix Tshisekedi. Na Félix Tshisekedi. Nalanda, Kabila le père, soldat du peuple. Mouzero la désert Kabila, pauvre. Assaï Moussa Pibo. Ne trahit jamais le Congo. Père Kabila le père, atiki soldat mon ambo canabiso. Même un maître ya Congo et côté Kama te. Gloire à Dieu. Mais la sengina yo Félix Tshisekedi a posé à pouvoir mingi. Koleki mais papa n'a posé à pouvoir. Koleki mais Tshisekedi n'a posé à pouvoir. Tshisekedi a pas ko lia mais il restait ferme. Mon tapek ça il va trouver bima mon séminaire. Rassemblement est limité. Hein? Rassemblement limité, il y a même un mouvement, mon ancien, mais c'est limité. Il faut dire la vérité, rassemblement limité, mais yo dit na rabattu na balabala, yo moko za la raté. Mon ancien va dire na basono na balabala, mon ancien même rabi mina ni bana mboka na ni boso na bangote. O bazo kufa ba innocent. Tolingi boy, mon ancien mi yo moko ti bema rouge bimi otambola boy. Ah, mon ancien mi yo. Na bandika bu. Ah, yo. Hein? Otomana. Tolingi yo so manifestation za kia yo manifestation mo ka ya IDPS. Lobby ya bimi akimi akei Addis Abeba. Atiki bato ba kufa. Ozo bato to mbuye biso na zolo babu. Soki makambo ya mwana se mesimite a tête na ngo ezali Félix Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi a pesi ba bimate? C'est a pesi pour nini azozela poste de premier ministre en septembre. C'est lui qui sera parce que dans tout mandat Kabila Sili. Élection est qualité. Si on pense à Nani, par contre, ça n'a pas de sous, na processus y a un sous, na consensus. To bayi consensus na binu. To bayi. To boite ko baya na linga la biso ba kanza to bayi ko ni ba consensus na binu. Pas e ko zonga maman. Kaka 5 ans ba ko utiliser sur 5 ans. Sangisa bango. Hein? So 5 ans kembalo. Na moni 5 ans bazali ntaba bosusu bébé. Bosusu ko bosusu azoba te zoba. Taba beta ba le obete ka bébé. Obendi ya ko yakati yango. Po ba ko utiliser kaka 5 ans. 5 ans méga trahison wana te. Oyebi ningo telemeli Kabila. Oyebi ningo lobby. Ba to ba permettre na ebele ba so soutenir pe bino. Mais pour trahir Congo te. Et puis les loyo ville morte. Toliaka na taux du jour. Lobby to saite mon ancien masai tout donner ba to vani nanda. Bana tongo na melata tite. Bana ba kolia lelo nini. To bimaka obimi ozimolo oyei. Bato bazo bo mabiso. Bango na ndako na bango congélateur plein ya misuni, frites, saucisson, biloko nyonso, ba vin, hamburger na lotoko. Parce que il a gagné mino ya pembe oyamona atoko bango baso a gagné boma bango miso na ndambo ya bangi pena benga ngo pena mongolo. Ba melaka mongolo bato ba contrôle melaka mongolo bango tout. Parce que ba melaka mongolo te. Tango moni bi foloba
Les noms de comme le gouverneur à l'Obakate. Premier ministre à sa conférence de presse. Ministre de l'économie à sa conférence de presse. Président de la République à l'Obakate comme côté. Mais Mboka est ndengini. Et puis yo papa, moi na Tshisekedi yokangana. Chilombo yokangana. Papa na yo a sala 156 villes mortes à doit pouvoir dire. A comme président mon colonel Tshisekedi a koufi. Yo kasi ba ville morte non comme président. Tu quoi ça? Yambo kama basela Bino Kabila alongwe Mobutu akei Tshisekedi a régné Tshisekedi akei moi na tikali Kabila le père a koufi moi na remplacer Kabila Tshisekedi a koufi moi na remplacer leader so ki yo pas akei moi na ye syndicat mama tikala loba to bani malamu to suka mama ninga Yesu to bani malamu to suka ninga Yesu bon so ki to bani mabe to ko beba na mabe pona Congo. OK. On m'a la poto, bah parlementaire, bah mettre dans ma coffre, on a monté pour la loi Mboka. Qui on m'a monté pour la Mboka na bango. Hein? Comme blague na Congo te, comme blague na Congo te. Tu dois souffrir là pour la richesse na biso. Sur la richesse na biso, tu dois souffrir te. Tu dois ba Mali, tu dois aller ko la Mboka, ko la ba Éthiopie, mais tu souffrir gâté. Hein? Richesse na tu dois souffrir biso, mais tu dois besoin ko réclamer richesse na biso, ils ont la carte na bango. Ils ont des millions, peu présent na ni. Yama na lobby na Chilombo, Tshisekedi Chilombo. Attends quand le premier ministre Ayo est allé ngaité. Au sein de l'appel au retour, il va payer ngaité. Au moins, papa n'a salé 156 villes mortes à comme président. Et ça, les gens ont un impact. Oh, les gens ont un peuple. Oh, les gens ont un peuple. Mais Kabila a la ville morte dans la binoté. So quand Kabila a la ville morte dans la binoté, moi na semi. Bon, ça là moi na semi. La ville morte à Kolonga na yete. Le papa cherche une stratégie monsieur. Quand la stratégie n'a bien la pam, t'as les autres vendent. Et ça impact ni. De là bato balete, bato ba kufula combien? Ba na mbongo monter. Ozomona maman, siko nani baza ba perdant? C'est nous peuple. To fungula miso. Bato wana bazoko sabiso peut-être qu'on dit ba ngote. On ko plan musu ko sala. Mais pas plan ville morte bio ka kala démodé. Et ko si ba souté et mawa nzambe ezala katna. Yo so continuer ba lire ya papa na yo. Na biloko wana eko simba pete et puis yo pe lisusu yo pe wana Tshisekedi Chilombo na bane ngaza mungala so ba ye Tshisekedi Chilombo yo obania négociation na Kabila to ba premier ministre na yebi loko za soifé de pouvoir okozo na lobibo na tango tozali 19 ans de pouvoir ba tchebinote 3 mois on dit même na mukumba kongona makoko na mais je te dis ce qui est côté Tibale aux Amalam, bako bloqué yo na marque moko peuple yi na ndenge moko somme et puis motonyos et d'abord lengankoi oyo ba sale na ba Tibala na banani ba to mense ba koti na pouvoir loi mboke lobi motonyos ça na pouvoir a commis majorité et Kabila na suka ba bon ngai peuple na saki ngai mais boy ba na ngai moko te bato botanga ibango Tshisekedi Chilombo Bosongolo Bruno Tshibala omoni obebisika Sabi badi banga alias Sabi bodobodo parce que badi so que je mo docteur abi yango badi eteba wana nde ya mabenga kati yango alors bino nyonso bobebisa carrière politique na bino pona ko sukisa mboka oyo ba vrai opposant bazali bana mboka ce n'est pas Congo Kinshasa ce n'est pas la République démocratique du Congo sauf Frank Diongo a souffert kuna akufeni mboka nakolo ba mokeye à part Frank Diongo ba vrai opposant ezakuna et puis pouvoir et ko pesa mana mutago talibanda pour akamba mboka soki awa maman ba kozonga kaka na me ba couple nani syndicat ali banda mboka yo pesa biso syndicat na okaita na boutique ya pamba te na ta boutique ya pamba te comment akiko simba moko kwa Congo batika biso ba vanti nzambe azali toko sangana Moïse akoya omwana kona zo bisa mama na bisa pona sukisa ngaza prophète kasavubu na lombumba babani mbutu wa kasavubu na lombumba ndo pese bona bisa bandina note kaza legit tikana lo ba mama nzambe na ngai soko le mbongo na bango lo bate mama babani mbutu ba utiliser Mobutu Mundela ye pour Mobutu a déstabiliser bango dans le président de la République
Ouais, Mobutu Misabiana. Mobutu yo, Mosabe Mounen. Pour Azan de Renault, ah, ndeko na salini. Mobutu yo, Mobutu aye. Bazo bunga Tshisekedi. Mbutu kaka Tshisekedi yo pauvre yake. Mbutu moto. Laura Désiré Kabila bimi na Minduki na Rwanda Uganda a neutraliser Tshisekedi na uli. Yako tanga koma ki akangi vie Tshisekedi pauvre abwake na boloko na lula. Ala saka Kabila ngana ba tracter. Bakei. Tokomi Laura Désiré pauvre président Kabila abimi. Abandi bituma l'opposition. Mbutu ale gawa kamere mabe, azonga wa mabe, akana muzika tumbi mabe, atonga Tshisekedi siko bituma yo na makasi ya Tshisekedi muta opese muke. Mbutu. Moi je te dis, en tant que l'homme de Dieu, hein, Dieu a ses plans au Congo. Hein, Moïse a voulu pas neutraliser Kabila et puis na ba opposant on a ba Tshisekedi ba. Moïse Katumbi. Ce n'est pas Katumbi te, Katumbi azali. Moïse Monidela. Monidela te, Moïse on a robi le quoi o ba na Israël la libération. Na ko benga masusu, o ya ko koma pona a libérer bango ko la Moïse. Ma so benga Njombo. Njombo akobima. Kimbangu te. Ozomona akobima pona neutraliser. Yango moni ba mona sema bimi. Kamuna sapo abimi. Oh ya bimi. Ba M23 ba bimi. Ozomona musa prophétique. Ozomona zuti na landi ba mso mike na Kivu kuna. Baba Bamura ba bimi tout. Nyonso wana. Et si ozobosa na plan Nzambe, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Ésaïe 45 verset 7. Je donne la lumière, je donne la ténèbre. Je donne la prospérité, je donne la diversité. Et il faut appeler ça Yiki pour abimsa Moïse. Moïse m'a robima qu'on neutralise Kabila. Père qu'on neutralise l'opposition. Il y a abimi. Père donc qu'il y a une vraie transition. Hein? Transition à Bangote, à Magouité. La vraie transition de comme ma Congo, une élection libre, démocratique, et la kimia pour bien ça les arrêter. Sauf que Kabila, nous avons forcé dans Mbutu. Na makasi, na plan a été. Plan Azikisa Congo. Et puis plan aye Azikisa Kinshasa. Parce que tout le monde a soldats général na kufaki ba komi awa tout le monde a bidomi ndengi na Kinshasa. Tout le monde comprend était moindre manifestation ba beta bato na nzoto et puis c'est interdit ya beta ka bato na nzoto. Bato bazo kufa et ba yo peut pouvoir solo comme nous condamnons mon enseigne na bino peut pouvoir. Boy ba été beaucoup samba na tribunal mibale na tribunal ya Nzambe pe na tribunal oyo ya mokili CPI na suki wana pona Congo. Mais tout ce qui nous fait ce sont des aventuriers. La zone nationale yiki pour cet état d'urgence élection est arrêtée. Na ibisa ki bino maman journaliste élection en 2017. Pourquoi élection en 2017? Quelle audace. Moi dans 16 ans qui n'est pas adulte au PC carte électeur. Carte électeur, ils ont l'accès à identité à mon mboka moko na mokili totambola. On va te parler d'identité à Congo. Hein? Transport $200. Transport $300 qu'on a trouvé 25 $300 pour ton passeport. Dans 2 jours. Hein? Dans 2 jours, aujourd'hui, le passeport à $300. Ok, prix à passeport, il y a 150 000 $, 150 $. Hein? Papa, aujourd'hui, comme il y a 300, ministre des Affaires étrangères à Lobaté, Copéra, ministre intérieur à Lobaté, ministre Abiché à Lobaté. Est-ce que mon bon passeport, et ce qui n'est pas évanant, dans la Mboka Ndengo, est-ce qu'il y a un bateau, il faut développer Mboka, t'es Congo Zokouf, à ce qui va. Tous ceux qui l'ont vu sur le Charmaine Dormant, c'est le style qui en fait John Gefa, tout ce qui est belé, le bien belé. Mais puis si numéro te contacter dans ma dédicace. Tiens, numéro contact dans ma dédicace, on appelle ça. Ah maman. Attends, maman, on appelle ça. Papa, on appelle ça. On appelle ça maman journée. Parce que Bambala likambote parce que babotanga na Congo, il faut botanga na États-Unis. Il faut na botanga na France. Bango botinga, personne mbotanga pesa bango. Personne mo mbotete. Apesa mo mbotete. Fala botanga ça na Suisse, kuna botinga na Suisse. Alors, on appelle ça numéro na contact. So go zwangai na pe na site. www.johngefatv.com. Okozonga na site nanga.
soki mpe ozwi lisusu na YouTube John Gefa TV okozwanga numéro nanga 00243 89 70 49 41 okozwanga WhatsApp Imo Viber. Numéro mosusu nanga okozwanga na 00243 81 877 26 78 okozwanga privé nanga mpona mombu ya bato. Pasteur, prophète, azalaka lokola ministre te, azalaka mokonzi ya moto, azalaka mosali ya bato. Ndonga nyonso on a un problème spirituel, les kabelatio, nous sommes là pour vous donner les directives divines. Donc, vous avez un numéro privé 00243 99 42 937. Pour y mbote, na kopesa moto mbote te, na pesa ka Yesu, parce que tout kufa, le kola, ba meme, le kola bantaba, na kati ya batwa. Nous avons besoin de nous avons besoin de comment en tout cas merci beaucoup na bino ba chers amis abonnés à CM News TV babi mon papa si kana pe si mbote pas maman DG na test pas DG na biso papi nous la meso ba bote belé na pe si impression le plan ndomba si l'homme du moment Michel Noka famille Noka bomba maman Bibiche Noka ba le bila mboka Allemagne kuna service traiteur ezaka ramoko maman Bénédicte Ligue de Star babi Karibu Kuche et pas maman Bénédicte Star il y a évangéliste Pacheco Kuitila la pe si t'es pas ingénieur Jacques Kikita chanteur, n'a pas si t'es pas Pichu Zola, l'homme qui a le sang bleu, tandis qu'il y a le sang rouge qui coule, mais lui il a le sang bleu, n'a pas si papi Maïbelanga en pire basket, bambo, t'es babi, papi Michopo, papa social, na 4, il y a France, on a moni scellé du bois, papa social, na 4 à Hollande, de quoi battre, il y a la majorette, n'a pas si Bembote et pas, et attendu, tanti Chouchou Zolo, maman, Doris c'est la personnalité, maman Isabelle Bassende, motema ya papa Fada Basende na pesi pe bambote pelé et pas bino ba o bosungaranga la ba questionnaire ba bino pe bosungaranga tout le temps dans le débat et en plus pour na roko maele toza maele te pour na encore le que je suis intelligente moi ba débat mukeza numéro nanga yango les appels sur WhatsApp to komala ba questionnaire ya pour prophète John de Fazana et voilà à répondre à la nyonso ya boya tata côté kuna pe o laza